mais ba mawa ya mozwi bayaka pona ba bolo biloko ya mokili Zumba kizengi yo soba zumba kala nde mofandi de musakala ozolo ko mabe solo Tatiana zi Mama Tatiana ye moto apota fingo zoba atwa monti de pes il de pes pe za pe pays pouvoir ba pouvoir liboso awate kasavu bazanga pe na bato na bango abako Laurent Désiré Kabila ye pe na bato na bango Kabila ye na PPRD lelo pe Tshisekedi parti présidentiel eza parti oyo et soutenir le chef de l'État sans injure sans violence pour baebi bazoluka deuxième mandat troisième mandat na monde mobimba les partis les plus voyous jamais vu dans le monde du DPS mutu nyonso na mokili ebi ke parti oyo efingaka bato na mokili komo nango idepesa soko ningi mafinga bafinga tata na yo bafinga mama na yo bafinga bandeko na yo idepesa bakofinga yo nayebi te eloko nini Tshisekedi na 2023 akotelema liboso ya bato akopesa bato éducation ni to na parti politique combien awa ata omoni no sacré bakei po Tshisekedi abomba bango na miyibi na bango to comme élection bakosundola ye baseke kobima ebele surtout na PPRD les vrais sentinelles les vrais combattants les vrais lutteurs ezali badiaspora te se biso nde tozala na kati ya mboka te esika makambo ezosalema toza na bango asi place awa Jeep moko lelo o 78 000 excusez-moi lelo au prophète John Gefato kangisa 78 000 fois 500 fois 500 bato balingi Congo est développé ce ne sont pas les Rwandais les Burundais les Ougandais ce sont les Congolais eux-mêmes oyebi na présidence bana mbongo ebele mais siko bajo na présidence bota poto bazo mbongo ba million pour nini président azo s'échapper na makambo ebele ya mboka azali ko s'échapper ebele makambo parce que ba conseil oyo azo bango ya poto oyo baliaka frite oyo biso mesa ko lia mikuruta panzi to i peuple pasi ya peuple oyo mbongo yo kabona mbongo kama yeba mais soko na moni fonctionnaire ça pas tout etengama boyi soki na moni soda soka fungoli boye bolo ozomona pena kuna fumangane zo malibanda mais ndenge nini ozona na teni ba enseignant soko mona enseignant boye chemise wana ba candidat zo na kosa ozomona bato bana vite quand tu vois quelqu'un comme ça il n'a pas la vie ici au Congo on fait la politique pour aller voler escroquer et s'enrichir menga na zo na bango maman et pas la peuple les arabes yo ko pesa député moko Jeep ya 70 000 et catastrophe naturelle salemi kuna na ba volcan na Kivu ba kei ko pesa bana wana ba kufi na bandeko nango batongi bandako prépayer combien ba saki alors so combien ba pesa bango pona ko lia ba nini combien promesse Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Ya Congo Dialogue photo solaka congodialogue.com. balobi yo nanga photo solo la Soko ozali congolais ya solo et sengeli otala bobele Congo Dialogue donc mona awa bokozwa ba émission ya kitoko ya émission ya culture ya kitoko mpona mboka na biso makambo bofra na ba Congo Dialogue donc blague te donc vous s'abonner na Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement les solos. Quand on parle de les solos, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça canon, yende mokonza ma solo. Pas Francine Ngembe, donc deux fois tellement beaucoup donc. Congo Dialogue, ça c'est moi kitoko. La voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeurs, l'intelligence au service de la nation, na pesi bino mbote. Bakongo mani bisika biso ezwami bino bozali kolanda émission na biso sur John Gefa TV 2 na pesi bino matondo mingi bino bayo bolandaka biso na yebisaki bino te une façon de nous soutenir ezali ya ko s'abonner sur John Gefa TV 2 et de partager nos émissions bolandaka émission du début à la fin ba publicité totiaka bo ignoraka yango te lelo tozongi lisusu po tolobela mambima ematali ekolo na biso République démocratique du Congo total na en face mboka ekokenda pasi yo motema 500 jeep ba promettre na ba député lelo ekomi pote ba voter ba député ba komi lolendo mesdames et messieurs po ba ebiki corruption ekotalama à l'œil nu lelo ensemble na prophète John Gefa tokolobela yango prophète John Gefa abelelaki
président Félix esengeli akenda na Goma, esengeli akenda na Beni kotala bana na biso baleki na biso oyo bakangaki. Arrivé na ye kuna à s'excuser moyen sala meeting ezali te kasi akomi na Butembo asali meeting. Qu'est-ce qui se passe? Awa na Kinshasa bapekisi bato basangana bayike na bisika ya ba restaurant, na bisika ya bato basalaka misala na bango. Kasi po na nini UDPS bakotikelaka bango lelo ensemble na prophète John Gefa bo bouger te. Prophète John Gefa mbote na yo. Mbote mama Tatiana Usango kolo apambola yo ezali to banda losambo. To banda losambo. Tata totiki émission na boko na yo. Tata Congo démocratique to kabine maboko na yo po bazo kamba biso batamo potu pe batamo bole. Pasi na motema. Kotala mboka monene kwa depuis le Congo. Ezali ko tiolama na bato la mboka ba Rwanda ba Burundi Uganda. Bano ya biso bazolo batokomi agent de renseignement ba rebelle pour baboma papa na suma maman na biso. Mais tango ni mboka ko za délivrer. Pas saison ko mata Zambi kotika peuple congolais. Tozana mosungi mosude so ki yonza mbete. Pekolo loboko neza la kati na biso identification mitema pour tozomona ozoleka na politique congolaise na monde mobimba jamais vu. Les pays les plus corrompus du monde, les plus riches du monde, les peuples sont dans la misère, dans les malheurs. Tatanzana. Ba député basala kani. Musa pene ba député pene basala kani. Maître lekiye, soldat lekiye, fonctionnaire de l'État lekiye, pour bana musala basala kate bazo bolo mbongo ya l'État inutilement et parlement le plus corrompu du monde. Ezali ya Kinshasa. Nzambe sukisa maïda na bango. Sukisa maïda ba konzi oyo. Kolo sukisa ki Goliath. Ba Goliath ba telemeli biso na kata parlement. Ba Goliath ba telemeli biso na kata ya Sénat. Ba Goliath ba telemeli biso na kata ministre na présidence. Tozo ebele ko tokosala kati na yango. To yebi ete David akomona libanga pona kosukisa bango. Tiki bande kwa diaspora maboko na yo. Bango nde balesaka biso maboko la biso. Ba komi pe mikolo maboko makasi lokwa makako. Tozo comprendre te sima mitema ba diaspora nana. Balaka basala te. Au nom puissant du Seigneur Jésus fungola mitema na bango. Kolo bazonga ndenge bazala parce bango ba pesite biso to kofi. Kolo banda na biso pour sukisa na biso akomona Yesu Masia. Amen. Amen. Mais obi que Covid outi ko déranger bango ba diaspora. O funda bango. Covid auto déranger bango mais oyebi mindele ba développer. Ata bali ba kosala misala te pour na ba vie sanitaire na bango mais bazana ba salaire 1000 et quelques dollars ezo sunga bango mais soki bisu na Afrique mais to kofi tala nzamba saka makambo na ye asaka banga munaye bandeko bazala kuna misali bandi kozonga sika tango pesa na Covid ba muso metema malamu bazali pe kosunga parce que kopesa likabo ezali éducation pe ezali volonté. Prophète John Gefa tokota na mambima ematali ekolo na biso kasi to lobela nanu ma ematali pétrole va permettre exploitation to accordé na société o ezali lié na Dan Getler que ye surtout bito yoka prophète John Gefa kolobani na likambo wana po biso banso to yebi Dan Getler ye akokoma milliardaire millionnaire na kati ya mboka na biso toyebi basita ye na ba mafia na ba makambo ebele to kokenda wapi. Maman gouverner se prévoir. Biso ba John Gefa tozali nde lokola Ezekiel 33 na ba Tatiana Usango motetela o eliaka loso na pondu. Nous sommes comme les sentinelles Ezekiel 33 verset 7. Yamboka oyo. Les vrais sentinelles, les vrais combattants, les vrais lutteurs, les alliés de la diaspora, c'est bien ce que nous avons dans le monde. C'est bien ce que nous avons à 6 places. Et si quand ma caméra ça les tous à 6 places. Maman Zambia Zali. Yoga comme cas déclare. Motu est clair. Mafiaté. Et là, on va bato ya solo. Oyo bakoya exploiter pétrole oyo po mkita babenga manaka mkita et compte na caisse ya l'état quand même moi souffrance oyo et meka moi ko diminuer bazo un grand affecté mafia mama tateno sango na ko biselo ko moko
ennemi ya congolais ezali bacongolais ezali barwandais na baburundais te yokana yebisa yo bato balingi Congo développé te ce ne sont pas les rwandais les burundais les ougandais ce sont les congolais eux-mêmes mitema mabe je te donne l'exemple oyebi na présidence bana mbongo ebele bafutaka bango te mais sikoyo bajo na présidence bota poto bazo bambongo bamillion mpona nini na bapourcentage 10% 20% mpona tondima contrat na yo bakei mpe nango epa président na loyenge président signé esi président azosechape na makambo ebele ya mboka azali kosechape ebele makambo ya mboka parce que baconseil oyo azwa bango ya poto oyo baliaka frite oyo biso tomesa kolia mikuruta panzi toyi peuple pasi ya peuple oyo c'est terrible hein? Alors comment motu ya mafia batangi partout azalaki na Afrique du Sud azalaki na Tanzanie babengani partout aya na Congo et puis le pays le plus corrompu du monde ezali Congo démocratique maman ça dit quoi pétrole exploitation nango na un frère quand on a piqué sa l'état et comme il se a battu à privé c'est que nous vivons aujourd'hui l'état est démissionnaire notre gouvernement est démissionnaire l'état est démissionnaire et personne qui en parle personne qui en parle ce qu'on a kamati article 58 de la constitution matière première pétrole diamant or ce qui battu qui a contre la caisse à l'état biso yo so peuple to kabalango équitablement hein to kaka kobati to mona ta kobati yango ta frère contre la caisse à l'état hein to kaka ba iranium to mona yango hein to kaka pétrole wana mwanda to mona yango hein to kaka gaz to mona yango hein to kaka kuna cuivre na katanga to mona yango hein siko ba mbongo wana nyonso konga kozanga mbongo ekende na ba poche ya personnel alors qui détruit le Congo? Motozo détruit Congo ya biso, ce n'est pas les Rwandais, ce n'est pas les Burundais, ce n'est pas les Blancs. Nous-mêmes, ba autochtones ya mboka, ndeto comme ça mboka na kati ya pasi. Hein? Mboka ezangi réserve monétaire. Et par jour, bazo compte ça combien? Mbongo ngakende ki wapi? Hein? Et kende na ba carte visa, na ba carte internationale, bazo kabula mbongo kola mayiba. Mbongo yo kabula mbongo kola mayiba. Mais ce qu'on a moni fonctionnaire ça pas tout etenga maboui ceux qui na moni soda hein soda soka fungoli boy bolo zo mona pena kuna fumangane zo malibanda mais ndenge nini zo na teni ba enseignant so mona enseignant boy chemise wana ba candidat zo na kosa ozo ba bato bana vite quand tu vois quelqu'un comme ça il n'a pas la vie moto aza na vite eh maman moto aza na vite ko zo moto aza vivre makufa makambo le kana mutu metala ba nouveau riche obozo bo matata no sango boko kata mwana nzambe toko tiena mabongo tala ba nouveau riche lelo hein non parlons même pas est-ce que tolo baketo na mura Congo to na mura Congo te mama soto na mura Congo ngai na yo to salite boy bazo sala wana bako développer Congo bako tombola yango eko kende liboso concernant ba richesse biso sana yango c'est honte ezama wa mingi ça dit quoi to beaucoup mesana to mesana pe beaucoup mesana to mesani. Prophète John Gefa eza na bandeko baike bazali kosenga te balobi na ba député oyo yo babengaki bango to pe na ba député oyo bazali na bolingo ya mboka ba député ya valeur ba refuser ba jeep oyo ba pesi bango epai ya président Félix Antoine Tshilombo motuna ezali prophète John Gefa lelo oyo toza bandeko na biso ebele bazali kolela pona kosalisa bandeko na biso ya mambima ematali éruption volcanique bakosenga te esengeli basala caisse ya solidarité namoni ndeko moko atindeli nga alobi mama Tatiana jeep moko ezali na 780 000 $. Lelo o 78 000 $, excusez-moi. Lelo prophète John Gefa to kangisa 78 000 fois 500 fois 500 500 peut il faut ça fois 500 il faut 530 parce que ba au fonctionnaire il y a parlement ba so rappel yango maman na ebisi yo logo moko boye ici au Congo mi va no kimenga na pesa maele hein so bo sala mouvement kuna maele zo kende libanda parce que no ka minganga bozo ko pasula bozo ba bili na ebisa kibino. Ici au Congo, on fait la politique pour aller voler, escroquer et s'enrichir.
amatatanoki ngai or que politique ezalaka loko ezalaka na makila ya bato ezalaka don mais pas ici au Congo. Pourquoi moto alinga koma député akoma sénateur akozwa ba jeep akozwa $20,000 par mois akozwa motion de défiance asombaki ndako te nini te azwi kati yango me ngai nazotuna bango mama epai ya peuple eza wapi parce que ngai nakufelaka peuple où est la part de la population il n'y en a pas lelo président Tshisekedi apesa bango jeep ya 70 mpe akobanga nini balwa na ye elekaka eloko azobanga noki batelema ngo ndenge sena atelemi nango parce que sena kuna $70,000 ya jeep elobeli bango eloko te ce sont des bourgeois yango moni motion ya matata po ya destitution babloqué yango ils n'ont pas peur de $70 $100,000 parce que ce sont des gens qui ont eu beaucoup d'argent dans le pouvoir yo kopesa député moko jeep ya 70,000 et catastrophe naturelle esalemi kuna na bavolcan na Kivu bakei kopesa bana wana bakufi na bandeko yango batongi bandako prépayé combien basaki ya loso combien bapesi bango mpona kolia banini combien promesse si promesse le pays des promesses yango nalobaka Congo ezali okola zingle Congo ezali lokola binini oyo tolobi nini pays de bobo suni Gondwana pays de bobo Gondwana te eza pays de Gondwana pays de bobo c'est Gondwana parce que tu as la promesse na pardon na promesse mboka ba pardon na promesse et pourtant bino ba député ba sénateur bozo kolia mikolo nyonso nzambe asala bozo bolombongo ya population yoka moliela akosora lisusu Daniel Sampaza kawa asoka fungula biso na télévision boyoka kali lisusu Mike Mukebai boyoka kali lisusu oyo nani oyo ndekweleze eloko tonga tona Rwanda moyete boyoka kali lisusu nenda zonga Rwanda pele zero mo forme na James Kabare bande chef d'état-major général oyo yaka ba Rwandais kamata les zero tia ba ilongo ndenge ola na lingala chinois ba lingala wat chinois ba lingala so ke ne Équateur ba ngombe kuna ba chinois ba kingombe so ke na mbanda kana mongo na oyo ba chinois ko ba kimongo ozomona ngote ba lo ba lisusu mwana lokolo lopango alo basimo lokolo lopango alo 2023 ezozela bino 2020 au moins 2023 ezozela loba biso batatana to kufa loba biso au moins biso ba John na batatana to kufi nebozwa mais dès que biso doit vivant ezozela bino mama oka bango lisusu nye jipi bazo pesa ngo 70,000 loi nini ba voter pour a faveur la peuple social ba kokakate loi nini oyo ba voter pour na peuple ata satisfait ata loi moko te kaka ba loi na bango destitution oyo asali boye biso bato nyonso sacré biso bato boye bazaka na ba oyo nani aloba ngo pauvre liaou coterie tribal bazaka na ba coterie tribal na bango et à part yango président do futa bato mbongo te accord ambudi Tshisekedi Kabila akoki yango te ye akomi sika oyo eloko asala accord ya mbudi bato bandima ete régime changé eloko moko Kabila tikaki nyonso eza ndenge moko rien n'est changé ça dit quoi tous les politiciens république du Congo ce sont les commerçants bakei kuna nde pona commerce pona ko escroquer peuple pona ko pesa ba loi moko ya mensongère pona ba troubler ba image ya bato et c'est nous qui sommes les perdants la population auto na maite to na courante to kufaka lokwa to lingi mama yo mona na mboka nini moto akufi ole bati na camion ambulance bazone na moto et puis to na coronavirus bazone bembe bati na moto oya simbi ebembe ekweli chauffeur ya moto oyo asimbi mais ce coronavirus et puis na ba morgue bakomi oboya ba morgue bakomi koboya bibembe ça dit quoi bato ya morgue ba pété ba docteur ba pété ba infirmier ba pété toza na pays moko catastrophe naturelle au monde yango wapi na soni yo na ba réseaux sociaux et ben mpe mutu kaka boya na mato ite pe ben bakufa abanga suli wata pas kufa ka mais qu'est-ce que ba yo ka sonité bato bazo diriger biso lelo na 20e siècle lelo tozali toi na système ya mboka de ba village natal est-ce que bango amona biloko esale makao et les députés sont là pour na se réjouir kaka ba motion de défiance tolonga premier ministre tolonga la
président assemblée oyo totia oyo tobenga ministre oyo apesa bambongo nyonso yango na bi mama Tatiana Congo éco-développé te soki to changer mentalité te soki esprit ya pauvreté elongwe na kati ya ba politicien te pe politicien na ko pesa bino exemple moto kwa Daniel Safo amona ita atanga na journée ata $1000 na maboko te na pesa bino exemple ata $1000 ata 500 monate directement député 20 000 moi seul référence 40 000 50 000 awosani awomaliboma hein awomaliboma yango mona otama makolo ngulu kwa liboma penza un député fou liboma ya liboma omoninga même soki ba juge ba benga je vais dire la vérité liwa Mandela kotaka boloko liwa c'est pour tout le monde à cause de la République du Congo moto mona 50 000 te amona jupe ketcha na ketite ketcha atambata na ketcha ketite amona kaka 70 000 eza kola nini adi to sakana bango di to zwa bango ata 2023 to zuite ko sala ko mote est-ce que mboke tambula ndengo wana hein mama bilia eko chete mena moto te moto pa chete mena nzungu te po soki moto zaite biloko bilia na nzungu te peuple nde nzungu peuple nde moto bango nde bilia po soki olambile bango te ekopola to mona yango ça dit c'est mawa. Le prophète John Gefa na Ghana tomoni chef de l'État a pesaki ba ambulance parce que ezalité. Awa epai na biso eloko ya bongo ekoki kosalema te prophète John Gefa tomoni basusu a faire 500 gif ezali lokola neti forfaiture oyo ezali signé na union sacrée na récompense ya manœuvre moko politicienne ndenge bakoloba ezali pona ko enterrer majorité ici ya ba urne. Et puis ezali loko aneti ozali ko kenda te biso to ko bundisa mambima e matali corruption kasi bino moko bako kuta bino na kati ya corruption. Est-ce que loko wana na ba pays sérieux pour Jean-Marc Kabundi ye akotelemela ke bakitisa ba train de vie ya bayi politiki ye moko azali ko appuyer te président esengeli apesa 300 jeep na ba oyo ba député o bazali na union sacrée. Toyebi ba Kabundi bakoyi ba nouveau riche. Toyebi bango nde bazali ni depesi. Toyebi vi na bango bazali komene. Kabila nde afashion na bango. Jamais Kabundi afata mona jeep liboso. Kabila nde apesaka jeep na Kingakati. Na mama Olivier. Achi atembe. Hein? Po atambola na jeep. Jeep ya liboso mona apesaka nini? Na négociation basalaki na kamera po na président de la République. Jamais Kabundi azosala politique moko ya torti. Oh ba kitisa mbongo avec kitisi mbongo ba député ba sénateur mais ya ibi ebeli akoleka ba de pèse secrétaire général na bango comme neto na di papa wana Kabuya tala licha bana osala ngo ba meeting tala ba chemise bana osala ngo na meeting adi chemise bo kimawo njindi soka l'équipe akata na ke hein mais lelo tala ba chemise ba tatana ba zolo talelo ba chemise ya tuile ya l'huile tala ba chaussure na bango to mi ebi hein toi banakine ozomona tala lelo ça dit quoi on fait la politique en Afrique pour l'intérêt propre de la famille politique ce n'est pas l'intérêt du peuple congolais ngana zolo balelo je suis quand même au sein de Mtutu abuni na parti na politique comme état gouverneur te il est là Mandela Koufi azali mais ko kufa non est ba kuné non est hein politique congolaise politique mama wa mama. Même si pour un seul président a perçu bangote a somi ambulance na 26 provinces maman hein a perçu 10 ambulances na 26 provinces akamati ba camion pe bikunda bibemba minene wana a somi ngota 50 100 a perçu ngona 26 provinces mabe est-ce que yango ba député bango bazoka ba futa basoma ba type na mbongo na personnalité o bazo futa bangote motana mbongo bozo bakisa bango mbongo parce que peuple bande konanga peuple congolais moi je souffre avec Tatano Sango avec la population congolaise c'est comme quoi hein na yo kilelo siko 15h hein Tatano Sango zo le labi abengi gansa no lambilanga fufu ngana zo seka nini wa nzala te yo tala no nzala balia katongo meliti 12h olé 20h olé wana mboka zo vivre hein wana mboka zo vivre kuya niveau oyo social ezali un peu élevé. Ce qui Tatiana Sango, nous sommes fufu na 15h s'il te plaît.
mais oyo nano baza wana bandinji 23h24 comment bato baza na kanda te na motema na biso na batelle injustice tosala erreur et puis tosala erreur te parce que awa na Congo bapoliticien nyonso bavotaka bango te banomaka bino ekonome yango ma bozowela seni botya bato na bino basotoproclame bino bozowela seni na baplace na bino est-ce que biso tovotaka bino est-ce que peuple mna kovote bato ya mayele apelengendu ya poloso ya ngotobobo isolo ikpeketele oyo tobengi mowe ya rouge non le pays souffre mama Tatiana mbongo eza na bakiri moko oyo basakanaka na yango mbongo eza na population te parce que nous tous nous souffrons ensemble avec la population mais Somme 34 verset 20 les malheurs atteignent toujours le juste Dieu l'en délivre toujours un bon jour quand on s'en met dans la carte de yango nzambe okangola Congo matondo mingi prophète John Gefa to into tiela bino voice moko en tout cas mikolo maman Tatiana tozolala te akofinga matongo midi pokwa ndeko moko amutuka na ngai atindelaki nga batu yaza na UDPS aza na poto atindeli nga batu moko boye babuka mutuka so bapanza toyoka voilà Maman Tatiana oyebi ye moto apota fingo zoba atwa moto IDPS ipe eza pe pays pouvoir baza pouvoir liboso awate Kasavu bazanga pe na bato na bango abako Laurent Désiré Kabila ye pe na bato na bango Kabila ye na PPRD lelo pe Tshisekedi na ba président nyonso baleka parti présidentiel eza parti oyo et soutenir chef de l'État olandinga et soutenir na éducation sans injure sans violence pour baebi bazoluka deuxième mandat troisième mandat na monde mobimba les partis les plus voyous jamais vus dans le monde des pays na yebi tele ko dit Tshisekedi na 2023 à côté les maliboso abato pesa bato éducation je ne sais pas est-ce que président alandaka makambo oyo bato IDPS yo basalaka to basalaka te bato timwa libulu na ye IDPS aye baboy lelo bana pouvoir mais IDPS ba mingi te to na parti politique combien awa ata ba omoni no sacré ba ke boti seke da bomba bango na mibi na bango te comme élection ba ko sundola ye ba seke ko bima ibele surtout na PPRD comment une femme journaliste maman faut que ça respect mingi alors ça quand tu bino nga biso to kaka na jalelo biso to kota te quand na jalelo tu banzila ngai ele ko zo finga yo parce que vérité oza pona peuple oza sima ya peuple bango balingi te et puis ça ni moto to finga ona na loko te na poto kayu wana ko sukura ba nye ba mikolo ya solo ba mindele ba sa solo matungulu wana alors lokota ka ne ba nye na yi aine loko te posa kene loko afinga comme ministre mais bana pouvoir te aye ko so ministre te pour ani aye ta ministre par étatique les autres ma parce que aye ko te pour ani ça dit quoi azali éduqué ko finga mwasi ko finga ba te propos oyo nga na yoki afinga ka pe mwasi na yanda ko ndenge moko afinga ka bande ko ndenge moko Tatiana moi je t'encourage continuer lit na yo les lois azali premier vice-président de la République na États-Unis, le pays le plus puissant du monde, et ali moi c'est africain. Azali africain, vice-président monde, moi c'est wana. Continuez mo sana yo, akofinga zo balelo, tanga ko zo likambo akoluka yo kaka Tatiana lobby. Mais Tatiana pauvre journaliste. Tatiana azali na ba corruption belete. Motuka na ye bo pasoli vitre na ye. Bo to ba pine, bo pasoli diaspora. La charité bien donné comme soi-même. Camion à Tatiana va déclasser, va pendre par la plus. Atindi Batobaye va menacer Tatiana. Et puis va bouki yango eke na garage na atelier azana motukate. To sengi na bino batonyo so amité mamalam. Bo sommelé par la prise. Ah bon c'est parce que Tatiana ko tambola na moto seliwa. Tatiana ko tambola na makolo seliwa. Motuko na bomba ka epa za na ville parce que
Galate et Bissibiso, na 4 verset 16, à cause de la vérité, je suis devenu votre ennemi. Alors nous condamnons les têtes actes. Ce qui y a monté des pèses, à cause ça exemple. Parce que c'est le président Tshisekedi monté en tête de la République. Hein? Parti na bango, parce que parti moko modéré, parti moko douceur, parti moko pèse ça exemple. Mais oh y a bango té, na mona parti, oh ils allaient zengle. Ils a parti moko ba zengle, y a ba bandit, y a ba terroriste. Kabila zalaki biloko na bato na ye ba chaleur basalaki zalaki boite. Oh tozomona lelo yo tozoyeba te qui est à la tête de la République. Toyebi te mais na ba manifestation na bango bazosala toyebi yango te pe baza ebele te. Baza ebele te. Bango comme ça moto président te. Na voie normale na urne boy 26 provinces 100 millions d'habitants bakoki ko tota 30% te. Ata 20% te. Hein? Bato comme ça ton président biso ba oyo yonga 26 provinces. Alors bazo sala ndenge oyo bazo caler mandat ya chef de l'état na comportement na bango ya mabe. Na ebite Kabundi. Na Kabuya. Hein? Idéologie nini boté ka ba militant na bino? C'est la honte. Hein? Hein? Idéologie nini boté ka bato na bino éducation ni bopesa ka bango. Bozo e ba ka boté na inane. 2023 élection na yo Kabundi kozwa te so ba nommé ote okozwa na yo te soki ba nommé ko nommé te na seni na bino na yo na ni Kabuya okozwa na yo te soki ba nommé bino te ba dene sa ba kozwa na bango te ba moliere ovanda ka papa zonga na télévision na kiti okozwa te to ebi bino te mbwala kisi bizale na ye afanda yemba OK tala siko mama vandi motuka bopanzi. Donc on a retourné à parapluie kuna $350, débosselage 550, $600 à Godongo c'est du coup. Hein? To 5 d'abino prophète du peuple. Motonanzam. Proverbe 11:24 tel qui donne librement vient plus riche. Pour soutenir au sang. Ngana robanga au sang so comme ta sur ma moto. Naza père. Hein? C'est une combattante et pas elle activiste. Hein? Quand la moto ils ont dégâts, au tir dans 2-3 jours, il y a moi 50, moi 100, papa, $500, 600 au Karola. Pour nga comme tata Paulina, tu au Karola kaka. Mais toi la bongo, tu es député. Là c'est un tel député au bongo. Hein? Quand tata Paulina, tata Paulina, Coca-Cola, bazong sata mutu kana. Dieu merci. Bachei mungwa na kati ya carburéteur te, bachei mungwa na kati ya réservoir te. Dieu merci qu'on nous a protégé. Maman Tatiana nga na kene na tongo. Na ko protéger côté essence na nga ya. Na tche déjà ba renfort kuna ata simbi bo fungola ngote. Liboso kuna ko fungola ngote. Ya so que si ça to ko kende pese ke ba tchaki nga wana ba tche ba tuma ba na mungu aboya fungoli kaka essence a tche na kati moteur ebeti. Ako fungola motuka ba tuka mungu a tcheka côté carburéteur. Te sika mai ba tcheka moteur ebeti. Po ba mitema mabe bango ba zwa facile. Biso zwa facilité mokili ya bango. Mais toyeba un bonjour Goliath akoyaki na libanga moko ya David nasuki wa. Merci beaucoup prophète du peuple, prophète John Gefa. En tout cas, ça me va droit au cœur, soutien na yo. To comme na biso na suka ya émission na biso, mais aussi ça té sans que to le bela président Félix Azalaki na beni au belela ki président ko kene na ye na est eza problème té po tuerie eleki président ki na beni akutani na ba na biso baleki na biso babuka ki bango ba maboko devant bango alobi ki Azalaki informé té. Une question prophète John Gefa. Donc président de la République aza informé te na makambo ezokomela bana na ye pona nini alekanaki na etando eke pona koloba ke bana wana bamitika bazala manipule te tozokenda sika wapi bakopekisa biso mambi ya kosangana ka bagroupe ebele président na Butembo asangisi plus de 20 personnes pour bateau bazaki na ta plus de 100 tokenda pe ko makabo eso ekomi tour na biso bosangana te église te bosala boyete soki ekomi boy yo kolobani pona mama bango moko tozala couvre-feu 22h tokangi babengani bato bango moko bandaka ambiance na 22h te 4h bango moko babandaka bapekisi bato bafete bango moko basaka bafete na bango na baboîte de nuit partout nous n'arrivons pas à comprendre eloko na ngena loba na eloko zolioka totanga cours moko ya discipola balobi un pasteur c'est un visionnaire.
il doit contrôler même ton quatre églises dans le département. C'est comme chef de l'État. Mais service à renseignement, alors il a quitté. Comment le président a battu? Parce que chaque 24 heures, service union sur renseignement, ils ont fait ça, État Yamok. Na kwe na nzinzi na sika tout eza boy na Équateur calme ezali. Na bandu nzomoni ba mbororo ba koteli biso na ba ngombe ba benga ba mitumila yao. Il faut président yeba. Hein? Na Kivu tomoni mouvement moko bo il faut ayeba. Mais koloba azana formé te maman ezali grave na bamboka musoko ba poto ba nini ezali fa démissionner. Il doit démissionner parce que le président doit contrôler la superficie de mboka na été. Quand il a besoin de le cater, alors il ne mérite pas d'être président. Il doit démissionner. Hein? Parce que comme ça, oui, mais donc on se souvient de conseil, on se souvient de mboka. Le discours, on se souvient de mboka. Le discours, on se souvient de secret, on blâmer le service, mais ça dit quoi? Le pays n'est pas contrôlé. Il y a quoi? Le pays est contrôlé. Moi, ce que je suis contre dès qu'il vous exacte. Parce que le président Robi n'a pas makamou et le kaki. Et puis, il a pardon. Pour le bac, il a vendre awa, puis il a vendre la tête. Le chef de l'État a dit quoi nzambi. Catholique a une l'église de Vénini. Na kutani na Yesu na kuta. So kuta Yesu aujourd'hui le côté. Chef de l'État so kuta ina ye aujourd'hui solution. Il est comme Dieu. Parce que c'est lui le premier citoyen, le grand de la nation. Maintenant, on a une promesse qui sera en 2023, parce que nous avons promesse au Pesaki Wana. Et qu'on y ait est le président. La province les plus peuplée. Hein? On a gagné à Kinshasa. On a gagné de Kassai. On a gagné Équateur. On a gagné Lumumbashi. On a gagné Kisanganité. Toi qui veux gagner un côté, Bandouno gagner un côté, Bakongo gagner un côté, on va les cater. Hein? On va les cater. Est une population et on va l'extrême au président Yangoan. Alors, tant que vous avez conquis ça, Malobo, Ecclésias 5, verset 3, ils ont le tant que vous avez conquis ça, Maloba na yote, ils ont bouka, ni beko na Nzambe, pe Nzambe ko la kati na yote, c'est malheureux. Au lieu de pèse, il y a Bakabouya. Bazwa kabatinda kabato, babuka kabilo, c'est le moment. Pouvoir des abango, basula na mokonzi na bango, ba pese ba conseil to sa stratégie nini na inane tikali awa poto bima na nzelo parce que ba peuple ozomona oyo ba ko sanctionner ba. Na landa le chef de l'état dans a qui deux chambres. Alors ba ki na bango loko moko je l'ai suivi. Aïe mes chers amis. On ne doit pas blaguer avec la population. Si nous blaguons avec la population, c'est eux. C'est eux qui vont nous destituer. À reconnaître un mot. Avec comment ils battent aux hommes, tous les bango. Si les sagana bango, bango va casser na bango lobby. Car bango va destituer biso. Faire un bad dans la simazonga mo. Na yo kango très bien. Na mona kango, mais na landa kama mouvement na bango wana ti. Na yo kaka na ndona mokilité. Dans la bataille, on a qui le toit, mais on a la musique qui a été. Président a se référé à Burkina Faso. Président a référé à Kati na Algérie. Hein? A référé à Kati na Mali. Une année de coup d'État. Une année de coup d'État na Mali. Une année de coup d'État. Et où tu vois, population? C'est le moment. Nous avons besoin de président matière, on a conseillé. Nous avons besoin de matière, nous avons besoin de recopier, aller batindi, balanda, la solution. Non, mais si je suis que nous avons payé les loyaux, c'est dramatique. Nous avons dit Kabila a collé si mande foutéawa, na souki on se voit checker vala, na bamoto azo sekabango. Kabila azo sekabango, il faut dire la vérité. Hein? Kabila azo sekabango. Tala ye, na bamoto na ye. Azo seka bango. Ouais mais Kabila zobani. Vous le baki ngai mabe. Boy ba côté pour ta résultat. Hein? Peuple azo kwa mwasi. Mwasi azali fleur. Ozo les sozo bokola ye azo Argentina yo. Ozo pese mafuta Argentina yo. Saka zo sio loko te kwa jimu so longo batanga bali batanga yo. C'est comme ça. Monde des ali monde tambola na profit. Pese loko, ozo loko. Yo pese loko te ozo nini. Hein? Ozo bona ezabo. Hein? Et na pese ka version yo
Proverbe 14, verset 28. Quand les peuples sont dans la joie, c'est la gloire du roi. Congolais mora ne sengote. Sota ba bilungi kangama pona ni nzala na pasi. Yo mona moto gentil gentil. Moto ka tout est yoka. Akozong sa kanda tseke ni njoto na. Wow, parce que trop c'est trop. Mais mundala lire à 3 fois tonne tout est kaba, s'il te plaît. Merci maman, merci papa. Mais ah, bébé maman na yo. Parce que mona ke mitu e beba. Hein? Yo corriger moto ndenge mitu e beba. Ozomona parce que souffrance est l'équi. Yango souffrance na pauvreté et comme ça moto mais comme la sorcellerie. Ozomona elle est autour na Congo les sorcellerie conscient et conscienté. Hein? Ta ko tika bino. Ta ko la clara bino mabe boye ba ngote. Hein? Mikoyo kanga bino na kingo so bolia na 21. Parce que nous zoli até. Ozomona tout disons quoi? Nous sommes pas contre le pouvoir. Nous sommes contre le système. Hein? Oyebi démocratie, ce n'est pas les injures. Kofinga et lobby et l'autre côté. Ozo tonga et l'autre côté. Mais pesa matière. Batoba yoka. Et l'autre on y est les kaboye. Et l'autre ça les manini. To komi wapi. Ça c'est la démocratie. Et démocratie, c'est la liberté d'expression. Démocratie, ce n'est pas la dictature. Et de la démocratie aussi, ce n'est pas les injures. Il faut tailler bayango. Tant que tu as maman na yo, ce que porter plainte, na code pénal na biso article 47 et le bien était au banda peine il y a 6 mois à 2 ans de prison. Hein? Parce que c'est injure. Violence dans la démocratie. Et na comme ça va découvrir des pèses. Ceux qui veulent bien état de droit solo, il faut pas cannabiner au compte à prison. Pourquoi? Article 12 à conseil lobby, tous Congolais sont égaux devant la loi. Tant aussi pauvre maman, ko buka ba vitre na ye $350 na paraprise wana 350 oya ngai na 250 ko sikoyo ko tolier c'est 150 sikoyo ko zwa mbongo ngwa oya bi kolela naye azo funda bino awa te pa bato ya bino a pouvoir ya bino justice ya bino azo funda bino pa nzambe pe bokozanga kimia poso ke ngai metiseke da futi yango eza batu na ya ko futa yango moko zo pesa to fele kuna ba ko futa amani kabila aboya ko futa mbongo na ngai ezaka $1,800 akende basodo ba botola ngai kabila kata suma ndefu akata kata no eza bila kelima be na soki madefu akata yango il faut apesa mbongo na ngai parce que nyo pesi seke di pe ekwa komi président afuta mbongo ya mbongo benete $1,800 ba botola ngai na oyo basodo kabila yango moni bila kele ko lela ba kabila tika mandefu a okata kata ko zanga kimia ozomona yango moni ba biloko ngozo le cannabis yango oyo mama tatana yango oyo okoko poser moto to kolana mongongo na ye na ko enregistrer ye na ko tinda ba diaspora ba localiser ye to que na tribunal parce que état de droit bolobi yango état de droit ça violence état de droit ça benchi état de droit ça nini hein ko beta bato ko bebisa destruction méchante na code pénal en boka na biso article 110 de la constitution destruction méchante et banina 5 ans à 10 ans de service pénal il y a prison ferme. Hein? Ferme, toi, Mikanda. Toi, Bikotanga. Hein? Bataille acte Urbani. Merci beaucoup. Prophète John Gefato, pesa numéro Nelelo. Plus 44 743. Pesa numéro ne plus 44. 743 834 514 4 à la fin. Ba localiser yé. Plus 44. Plus 44. 743. 743. 834. 834. 514. 514. 4 à la fin. 4 na suka. Bo localiser yé. Tant bo localiser yé. Sikoto banda likambo ya justice to mona IDPS ba état de droit. État de droit ngabinga ba bato mususu. Mboke tamro na unité. Proverbe 10 verset 12 lobby la haine excite les querelles. Haine makelele mobulu. L'amour couvre toutes les fautes. So itatena saki mabe. Pour la vérité zoloba. Oko finga ete. Oko tinda bato bande de criminels. Bazali na Kinshasa. Hein? Bande de criminels maman sans sécurité. Boy ko panza camion ne mobimba boye. Po azongela makolo. Tolobi iyele santale. Yonde kundo boka se bana posa nguba te boko zinda boko bolololo bino basombi yake mutu kana
Merci beaucoup. Merci na bandeko nyonso baibolandi biso. Merci na maman Emilie Nzemba. Ya tous pepele ambetolo. Ya mimi life mokonzi import export matondo mingi na okulutu. Merci à champion Mabuso Sango Ipon Tseki indiscutable bino banso baibolanda biso boko ba toujours kolanda biso. Prophète John Gefa tokomi na suka. Soki na bandeko bakolanda yo numéro ya contact ba o nyonso ba osepela te. Basola prophète John Gefa après émission. Maman numéro de contact est 00243 WhatsApp 89 610 49 41. Numéro Moussoussou est 00243 81 807 26 78. P privé dans 00243 99 99 42 937. Devoir à domicile. Bino IDPS. Kabila criminel. Kabila lingi démocratie. Kabila son cabaret pouvoir et moko. Kabila maître ya Congo. Mais les autres souki wapi. Mpoti yo eza na liste no longo ete kolongola moninga te. C'est plus que Kabila. C'est plus que vous diriger mboka plus que makama be koleka Kabila maré Kabila zaka étranger. Kabila so afuta mbongo nanga me mande fakata. Donc la mandefu mbongo nanga 1800 ba boto ya passe na ba soda na ye. Hein? Donc azoka ngama na mbongo nanga mandefa okata kata suki pe okata kata. Boko na président azongi tala mutu suki nyoso nzambe nanga. Kola pambola bino. Au moins likambo ya tatene pesa ngai passe. Baloba bo. Libanga libeti tyaku ndeke ko sekate. Pengwe gwana mbambe gwana ikolo. Bazui mbambe ba beti nzete ya kufi kokodia seka tout là. Bazui quand même nzete ba beti pe kokodi ya kufa. Ça dit quoi? Lelo ya elobi ya ngai. To telema to défendre mboka. Tolonga ba jalelo na ba coterie tribal to kotonga mboka te. Amata tata na moyi motuka na yo pese ne passe na motema mais na yebi diaspora ba yo kakangai. Na yebi diaspora yo kakangai. Na bolingo bozaka na ngai. Bosunga mama tata na zongsa motuka na ye. To kotala mbala couleur yango pesa d'origine. To kochande couleur yango to kotala kaka to kotala parce que couleur d'origine un peu sombre parce que olonga na image wana bazwa ne ba yebi image ba mituka ba pe bandoki te. Hein? Mata mutata na moto yebi voiture te ya kosala ni. Azolu na voiture wana te. Totala yango ekozala esengo mingi pe malamu. Na tango yango na komi na suka na kopesa moto mbote te parce que pesa na passe na motema. $78,000 na député wa sala ke l'autre côté. Ba député mutu akota na bi peuple lingaka bango. Chaque mandat bazala na pesa un exemple. Loka mama riati wam. Mbula na mbula. Mais mama na ça mon pas tout le temps mosali mo défendre l'autre. Député honorable député. Ba safu ba kena na lo yenge bana nguba o ba oti yango na bandale ba continue na okuna. Matete. Hein? Bana matete a continue ba loyer. Un député zako ba Yves Mobando. Un député ozoka lokola engulu banga mpongo. Un député okoka ni Yaou Marcel. Un député comme Papa Tshisekedi Tshilombo, Papa Tshisekedi wa Mulumba, avandi bomoni un député, un homme d'État. Député à bandité. Député danseuse. Na danseuse. Hein? Koka matala bi faire encore m'appelle député. Aïe mais la rabine okotambola maboko pamba pa bokozonga zéro. Bokozonga pa zéro. Député un homme d'État. Président akutana ba ministre akutana député na deux chambres pe azongi akutana ba homme mais ba député na bisoko kende na Brazzaville mona ba mengi honorable député au moins ka valeur ya motolobi mais oui mais oya biso mo potu na mo potu pelengendu na pelengendu milimu ya ngotobomu na gotobomu na kokamwa teke lobi motapusa ko ma député na kokamwa lobi teke we wande eza ba député na bango ba kokota kuna belé parce que ce que nous voyons ezali penda Congo ezo kozinda pona mbote mama Tatiana na onga na yoki na passe na motema et donc ozo ba ambulance 500 de jeep wana okamati Équateur obteni 10 ambulances 26 pour 10 quand même kuna bibembe mobuta bana ko sala au 20
hein awa kutu bambulance otia bato ba mort kezalaka te bato na moto mais bozo katisa mituna binoni et il mange et zo circuler monde mobimba et vous dites que dans un confinement coronavirus ezali hein mboka ya soni pe ya mao pona mbote atoza nzambe na kopesa te na pesika na Jésus Christ de Galilée pe na suki wana. Merci beaucoup, prophète John Gefa. Un grand merci à René de Carte Toko, Matondo Mingi Nabino Banso abonné Nabiso. Merci à Cécile Osango, la confiance du chef Serge Katembo. Un grand merci Nabino Banso Bozali Baïke Baïbolandara Maman Tatiana. Bao Mbala Yambo Yamba Olanda Maman Tatiana sur John Gefa TV 2. Abonnez-vous, partagez nos émissions. Olandanga na Reako News, abonnez-vous, partagez nos émissions. Bo ignora ka ba publicité parce que ba publicité ya ngonde mutu salara que bo mona ke biso tozo bunda bunda. Matondo mingi na bino banso, merci na équipe rédactionnelle ya Reako News Michael Mikandeke. Merci aussi na DT Rémi Bobois, na John Gefa TV 2. Merci na Stanley, merci na Baïbanso Bolanda Kabiso, Naomi Akinaka, merci na Cédric Kongolo, Matondo Mingi na Jojo Komingo, merci na ingénieur Eric Lokole, Biso Banso sur Reako, un grand merci à vous. Merci en tout cas, merci encore Nabino Nyon Sopo na ba soutien Nabino, merci na Bandeko Balanda ki maman Tatiana Oboba ke Torotika maman Tatiana te, prophète John Gefa asi abwa Kimbela. Te na bwa Kimbela. Ekomi na kan na bino, Matondo mingi na bino, balobaka l'église et la presse sont au milieu du village, mais la voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeurs, vous dit que l'église est le corps du Christ, Christ est vérité, alors l'église et la presse sont dans la vérité. Prophète John Gefa, 2 minutes, maman Chako akufi na hôpital HJ car n'a pas si ligne. Maman na zolo ba mettre condoléances la famille maman Chako parce que balikone hein ba maman toza bana mike tozo ka bango tiko mikolo. Na lobaki na bino boy eloko nyonso fele ezala malamu te. Maman Chako tango akomi na hôpital balongole mino misato. Comment médecin oyo tangi mine vandaka na banere kolonga moto mino misato malamu. Quel égarement. Et puis balongole maman mino Chako mistaye 4 heures du temps va bayambai. Ça dit quoi eloko fele? Maman Denis a pensé mbongo na wana. Pourquoi ta bino minda seulement Hippocrate oyo bino bo signa yango. Zapo linga bato bakufa beaucoup ndaka bango. Soki maman Chako akomaki avant, ba médecin ba yambaki avant ba ko neutraliser ba ngenge na tsuka kata mutu na bakisi. Après 4 heures du temps de ba maman Chako po eloko fele. Est-ce que réellement maman Denis a pensé mbongo kuna ou bien par contrat? Ou ce qui investir in bongo non batuna ye bako la priorité reste à vérifier. Ça dit quoi bino pe ba musicien bino pe bato ba théâtre boza rapena mo mbongo bino musu pembeni pembeni e kwele ba kimana na ngaliem kimana mama yem banana ko futa simbaboke na hôpital na bino ya ofele e ko silisa bino nye parce que maman Chako akei na kati ya mino pamba bako pesa ba tie inflammatoire nano e kanga ba nere wana zo sala ye et qui oyo baluka mesure mususu hein que son âme repose en paix. Maman Chako kufi na volonté ya Nzambe te batoni ba boni maman Chako parce que ba médecin ba intervenir qui rapidement te tala mboka ya ngoto bobo pays ya bobo otobenga Gondwana omoni sikoyo sur sa pays ya Gondwana na suki wana. Matondo mingi na maloba wana totie litono na émission na biso ya mokolo mwa lelo soki Nzambe azongi te ngai na bino tokokutana na mikolo mizali koya bobo to bondeko ote ya mabota mabino. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Ya Congo Dialogue photo solaka congodialogue.com. Balobi yo nanga photo solo la. Soko ozali congolais ya solo esengeli otala bobele Congo Dialogue. Donc mona awa bokozwa ba émission ya kitoko ya émission ya culture ya kitoko pona mboka na biso. Makambo bofra na ba Congo Dialogue donc blague te donc vous s'abonner na Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement les solos. Quand on parle de les solos, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça canon, yende mokonza ma solo. Pas Francine Ngembe, donc deux fois te mamba beaucoup donc. Congo Dialogue, ça c'est moi kitoko